ou bonsoir, hein. Ça dépend à temps aux occasions pour un abisso. Les cas de l'obacachan abisso, ils allaient à Force TV. Une des occasions qu'on a pour la première fois, pour s'abonner, pour activer cloche à notification pour ne pas rater quelque chose. Chaîne abisso, la chaîne mon éducative, ils ont chaîne ils ont quoi apporter en plus. Ils ont chaîne ils ont aidé ma couple, ils ont chaîne ils ont peut ça bas conseil, hein. Tozawana pour Nabino et on tout ça la cabine musala de façon que vous allez jamais dessiner tout le bas qui 2022 hein. Je veux dire ça né nabiso ya travail hein, ça né à bosser hein. Wana na yeli biso maintenant na deuxième partie à émission na ngai la fois passée na lobela kibiso na tina na séduction ya mwasi ndenge nini mwasi ya libala akoki ko séduire mobali na ye na yebisa kibiso ke mwasi ya libala alalaka jamais na jogging mwasi ya libala alalaka na jeans te mwasi ya libala nde nuisette. Au fait na ngai na loba nini na lobela kibiso pona propriété ya mwasi et séduction. Comment moi ça peut causer la propre et là qu'on dit to ko ça la pour na to empêcher ba mauvaise odeur ou ko se produire hein ou ko se développer en nous étant que des femmes il y a on a ben moi si azalaka toujours na des serviettes on a cotisé ne longi na cotisé on a nzoto te serviette na nga nzoto na ko utiliser ngo na elongi na nga été pourquoi il faut moi si azalaka na des serviettes au fait tant to sokolaka tant que vous essuyer nzoto serviette na biso ya munene tozwaka ngo serviette so ya munene eza uniquement pona ko essuyer na ngo nzoto donc serviette oyo nazo ko essuyer na ngo nzoto na koki koya ko tia ngo elongi na ngate parce que elongi na biso to yebi ke elongi ezaka trop fragile. Donc, tant que vous essuyer une autre, vous serviette bien, to côté, ça même dans la partie intime pour les à la propre, les à la sec et empêcher que et bon tabac mauvaise odeur. Yango wana toba ki serviette na côté si on a dit la vele là, serviette na côté si on a sama pekanangai, serviette yo na côté si on entre to yebi ba maman. Na koki ko ya ko tia ngo ne longité pour na protéger donc na loba na biso ke elongi na biso eza lokola display ya téléphone donc ce qui display baby téléphone pesa nini et baby ya mwana to loba ki serviette o na ko salela na nzoto na ko suye na ngo elongité na loba ki to ko zana na ba serviette boye na ko zana na dimension o ya boye tout complet na ko zana na dimension ya boye donc oyo les deux c'est uniquement pour na ko essuyer nango visage tant na sisi ko sukola avant na essuyer nzoto na ko serviette nanga ya mukie na ko essuyer nango elongi nanga trop bien o ko permettre nga na ko kotsa ngo na maduswa zolo na kotsa ngo na matoi na ko essuyer vraiment bien na essuyer wa mukie na serviette wa mukie ni na ko essuyer nango elongi nanga ya na kingo après soki na sisi ko essuyer na oyo nde na koya kozwa oyo ya munene nde na koessuyer nango na kati ya nzoto na ngai na koessuyer na sama peka na koessuyer nango na katikati ya makolo na kokota ngo na nzila belela na sama bele na kotombola mabele na ngai na koessuyer bien pour ba mauvaise odeur et se produire te hein yango wana utilité différence ya des serviettes na yebisa kibiso yango wana. Pina lobaki mwasa libala mwasa libala maman la vie kulanga motema de ta force je te sali hein ma sœur chérie mwasa libala alala kana jogging te babi mwasa libala abuaka makana babiloko moko ya boya mwasa libala la takabiloko moko ya pete pona esedo mobali na ye po pesa ka papa posa mwasa libala alala kana babiloko donc mwasa libala alala tobaki mwasi nde lingerie mwasi nde nuisette moi ça libala la na bilo moi boy ça bilo moi léger ça ngo ka pete hein moi ça libala fois na nuisette hein okokoza na ngo ebele mais ndeti nga vraiment ba mama rouge bordeaux noir blanc hein ils a préféré na nga yango bomona ke ba lingerie na ngai mingi ezaka boye moi ça libala kwa kama kana boye mama o bwa kami penza boye ko na kata mbetu donc pona ko exciter kaka papa o ezaka pona ko exciter papa
obwaka miboye moi ça libala nuisette mama koza nango modèle na modèle okoza nango ebele ndeti nga na kota kapenda so na kotika awa koso koti bo estere pena nzoto nazwika likolo na bakisika boye mama ha babi mama ata papa zalaki na posa chapate donc ndeka okomona ko dégager ndeka ko lata bo sa nini o séduire maman mobali na opesi maman elenga. Pour biso basa mabala toza wana ka poto pesa ka mibali na biso elenge. Pourquoi tu loba que moi ça libala phase à la sexy, moi ça libala phase à la nuisette, la nuisette. Pour ça au pesa ka ne papa elenge. Maman de ta force, je vous salue ba fan na biso nyonso. Tellement vous a nombreux za na pesi bino ba go bisous pour que la ka brancher scotcher de to ba na de ta force TV pour ne biso de conseils, biso de musala, biso de tozo bongisa. Pourquoi faut tous ka sexy pourtant on a na boa kami na ngana nuisette boye ata papa zaki na bula ko sa chopate ba maman veut dire au monde apena que papa ye wana pe chopesa nini e ba kamia moi si faut à la oser ba ko séduire mobile na yo. En tout cas une femme mariée doit être vraiment séductif faut ba ko séduire mobile na yo. La séduction de les a rôle na biso ba femme mariée pour que afin que ba voleuse de mari ba tambula ka ba zo tepa ka miss ko beta bitarwa mutu jamais li pili pour ba séduire mibali na biso te quoi. Oh biso to saka bo poto marquer papa moi dit que mon sanga za ka propre mon sanga sokola ka bien essuya ka bien azana ba astuce moko bo pesa moi elengi boye papa tata li ba on libanda mona bango pamba po ani otika déjà papa na toi. Tout le monde appartient à nuisette na loba na biso susu. Il y a des choses où une femme mariée a koki ko zanga te na lobela ki biso moi ça libala zanga poudre à pembete. Poudre à pembe tango so sukoli o essuyer bien okozwa poudre à pembe so pakoli mafuta na yo ozo pakoli mafuta apo okozwa poudre à pembe na yo okotia ngo na maboko tango okotia poudre no na maboko ba mama otie poudre à pembe no na maboko oye opakoli yango na se ya mabele opakoli na sa mabele opakoli na katikati ya makolo opakoli yango na se ya ba fesse na yo kopesa solo moko ya kitoko ko sa nini ko attirer ka papa au moins que tant loboko papa bandoleke ka soa elo moko ko empêcher ngo ezate poudre à pembe ba mama moi ça libala ko zanga poudre à pembe te na lobela tibiso mama ko zanga te ba biloko oyo donc na lobi moi ça libala stick. Moi ça libala ko kozanga stick te o na zuli biso kaka midel mibale eza ba midel ebele il y a beaucoup de couleurs o ko kozwa ba biloko c'est 1 euro donc ça nous coûte pas vraiment cher eza biloko moko eza 1 euro moi si en général to pe ça ce qu'on conseille pour na basi en général basa mabala to baki déjà sexy côté na mbetu quoi to pe ça conseille na moi si jeune fille moi ça ko kozanga stick te moi si akoki kozanga déodorant il y a plein de couleurs donc ils ont la midel belé donc au fait on peut kozanango kaka soit on peut utiliser un stick na yo ou bien on peut utiliser déodorant na yo tant au sukoli au stick ou bien déodorant na yo on peut poudre à pembe yango moi si on zanga parfum te maman balobi te oyoka parfum so ngo ke fait ndé o se parfumaka o so kana na ke l'église ndé na boa kami na zuna te parfum non tu dois aussi te parfumer ou tu ko sukolote moi déodorant ou bien moi stick na yo ozui parfum na yo o se parfumer bien au lati nuisette o te poudre à pembe na saba mabele na katikati ya makolo o te poudre à pembe de façon que dans kota na chambre dégager aspect donc aspect nengo za na nuisette na aspect wana ozobimisa sula kitoko pe nozo dégager sur la parfum veut dire papa ozaka na posa yaka vers yo acha ka boye pe na sali peka mama po ani dipeke ya solote munoko pe kuna to lobaki mama tango sisi ko brosser babiloko c'est rien okozwa ngo eza nango partout okotrouver babiloko okozwa o eza bon de bouche ba mama tango na silisi ko brosser nazui na brosser bien nazui bon de bouche nanga n'importe quelle couleur n'importe quelle marque ko utiliser ton nazui bien de bouche nanga na tena munoko na rincer nango munoko moins pendant au moins 2 minutes otiango na munoko o rincer pena munoko bien
ozui bouchon moko ndeti kozwa bouchon moko boye otie otizango deux fois otie une fois otiki ona monoko bwaki après otie deuxième fois mouchon orese monoko no bwaki ba mama obimisa sola lipeka te wana ozobimisa monoko ozobimisa sola kitoko lipeka ezobimisa sola kitoko kuna pe na nzela velela ezobimisa sola kitoko de fait au fait hein et puis ça ka papa posa liombanga et puis ça ka papa posa akota mutu na ye na sali peka et puis ça ka papa tirer ka maboko le kaka na se ya mabele ndenge katolobaka ezaka pona ko attirer mibali na biso ezaka pona kozala propre pour babi mwasi nde propreté mwasi nde sexy mwasi faut ba posséder mibali na lobali na biso vaseline mama zanga vaseline te vaseline oyo tango uti da ko sokola na buto ko tia na yo rouge à lèvres te na buto en tout cas ola na rouge à lèvres te okozwa vaseline na yo boye otie ngo boye na lèvres na yo yo ka naturel otie vaseline boye atie vaseline moni atie na ka vaseline na kwa kozwa vaseline oyo ba mama na kotia boye na maboko na ngai pona esala ke maboko na biso ezala toujours kaka doux ezala vaseline ezana ba tité bébé na kozwa vaseline na tie boye na ye nango na tie yango na sa makolo na ngai de façon ke makolo na ngai ezala kaka doux makolo na ngai ezala kaka lisse tango zoleka kaka boye na katikati ya papa ezala kaka ba bien ezoleka boye pona nini ekoede biso